mwana ya mwana ya belum mendapat perintah atau membaca waktu saya mana masih mana doa apapun waktu sedikit. Ensambu zambia mfume Yesu Kristo yo zola kwa mtata zambi wasi yo unpoaji yo mtata mwanda wazilela dika wakwa masikilanga mleke tuka kwa yelengu se ye mwani kata mwanda wazilela. Amen. O kombo ya tata ya mwana peta ka Molimo Santo. Lelo ezali mukolo ya inda. Oyo tata Nzambe asengi biso topesa ngo mobimba epai na ye. Tokubengaka ye na mabondeli te na banzembo. Solo tolandi matei na biso na katunanga Nzambe. Oyo euti na banzembo pe na mabondeli. Pe oyo papa pasteur auti kote ya biso. Soki tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu. Lelo yo na papa Simon Kimbangu mchangani bazali kolabosa biso na tango nyonso na ntina mosusu te. Oyo biso nyonso toyebi ete soki tata Simon Kimbangu ayaki na mokili mpona kobikisa biso. Ndenge elaka ya tata Nzambe ezali ete ndenge amonaki pasi ezali na mokili oyo biso moki tongilukelaki na ntina ya kozanga botosi na ndenge nini. Tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu mchangani azali kolamusa biso na ntango nyonso ete Adam o mutu ya yambo tata Nzambe asalaki ye na lolenge na ye na ndenge nini eke tosala mutu na lolenge na biso nyonso toyebi yango malamu. Kasi mpona kolanda tata Nzambe apesaki mobeko na Adam likambo boyi tosala te. Kasi awa basalaki yango na mama Eve tala ndenge etumbu tozwaki na mokili. Tata Nzambe ndenge akelaki koko Adam na Eve ezalaki te pete ayokisa bango pasi. Kasi na ndenge babukaki mobeko yango nde pasi eyaki. Lokola tata Nzambe pe alingi mokili
ayekothinda mwana naye nkolo Yesu oyo ayekokufa na ikulu supete akakobikisa mukimati kasi ndenge bayebaki ya misato azali ekata molimo santo yende akosilisa pasi nyonso wana nde nkolo Yesu nde ndenge apesaki elaka ete akozonga epai ya tata mpona kosenga mosungi wana ya kosala makanisi oyo nkolo Yesu asalaki te marso wana oyebi yango solo boyei ya tata Simon Kimbangu na mokili etinda ya eteka Nzambe ekolo Yesu ayebaki pasi oyo ye akomona na mokili na bunzoto lokola ayebaki te kokola na bunzoto epesaki ye bobandi mpona nini ayebi ete bato oyo akotambwisa bazali bato ya pasi oyo tolingi koyoka te nzoka nde mpe tokoka kobika malamu toyoka malako makambo oyo baza kopekisa biso ya mabe yango abanda mosala na ye papa Simon Kimbangu alelaki epai tata Nzambe nkolo Yesu mosala ya pasi boye yango tokoyokaka na choral dirigeant bobongo papa Simon Kimbangu aboyaki pamba te bato ya kotambwisa ozali motu pasi Kimbangu naponi yo obikisa mokili mobimba ngai nakoki te kasi nkolo Yesu alobi ete yo kaka moponami nde yo okobikisa mokili mobimba yango ntango andimi alobi ete naponi ekolo te naponi poso te ezala mwindu mundele na ye pete nakoka kobikisa bino kasi pete tokoka kobika totika mabe ekoki kokomisa biso te esika bango bazali oral dirigeant
Merci, Coral Diri. Suka papa sumo aye ondima mukumba ya monene. Na oyo bazalaki awa na nkati ya nkamba na tango wana abandeli nano epai ya bakoko na ye na baboti na ye ete mukumba oyo ngai nazwi ezali ya minene kobikisa mokili mobimba kasi ndindo ezala te mabe ezala te yango tokoyokaka aibandeli ya mosala ya papa Simon Kimbangu apekisaki mabe nyonso ekosalamaka oyo ezali ete ndakisa makambo ya kindoki otika makambo ya kindoki makambo oyo ezali nde boza komona bonkoko kasi bokoko wana eza koboma bato eza komela makila ya bato nyonso na bolongola oyo baza na basi ebele bolongola otikala na masimo mabe nyonso oyo bazalaka na ntango wana bamisusu bandimaki bamisusu baboyaki oyo baboyaki bangundi babundisaki kata Simon Kimbangu na bunzoto kasi lokola eza likambo tata nzambe uti pa tata nzambe papa Simon Kimbangu alemaki te kino bokangami na ye na mama mwili na bambwala misato na baoyo nyonso balandaki mibeko ya tata Simon Kimbangu kasi okolobaka ete Satan akolongaka te malgré bokangami tata Simon Kimbangu 30 ans kasi likambo lokolo ezalaki tata nzambe esalamaki ete elonga emonanaki kosepela kolongola moto mwindu na mpasi tokomonaka ete ndenge bakoyebisaka biso baprakisaka biso na bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu awa na Yerusalemu na le 3 avril 1960 nzoto ya papa Simon Kimbangu eboyaki kokita na mutuka oyo ezalaki pamba te mboka etondaki na bino mbindo nini oyo bamonaki tata Simon Kimbangu akei na ye akangami malgré ndele afandaki na kati na mboka ya Yerusalemu kasi oyo babandaki kosala makita ya mabe ya butu bakontinuaki kosala makita na bango mabe ya butu na kati na Yerusalemu kasi na mawa na ye tokomonaki te papa Mfumandongo papa Liangenda atindaki kofukama epai ya tata ngai tata soki osali boye liloba na ye papa Simon Kimbangu asilikaki pamba te baoyo tondimeli ye kasi mabe na biso totiki te tondimeli ye kasi mabe na biso totiki te na kati na lingomba tozali kolokana na kati na lingomba tozali kosala na mabe na kati na lingomba tozali kotombana tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu ntango koloba ondimi iyo kasi na nsima ntango tokobaluka tosali oyo papa atindi topesi yango tosali atopesi yango bokongo tosali ndenge elengi biso
yango esalamaka na ntango alobaka mfumu longo papa yangenda afukamaka mpe asengaka bolimisi epai ya papa Simoki Mbangu. Tikela biso, tikela bango basala lisusu soki bakobongwana te, pamba te lingomba nano etongami te, lingomba nano etongami te. Bango kaka nde bakotola yokela bango mawa. Papa Simoki Mbangu ayokelaki biso mawa, esala yango esalami na Yelusalemi kino tempele oyo tozali lelo oyo eye kotongama. Papa Dengenda alobelaka yango na 1989 oyo abandaki kokanga nzela tempele etongama te. Azwaka exemple lelo mbula ebeti ezala kati na ntango wana na 5 mois. Ntango ezalaki soki temple nano etongami te, tozali na se ya mandalala, nde biso nyonso topanzani tokimi mvula. Moye mpe ya kozonga lisusu eza te, pamba te mbula ebetaki biso. Kasi soko na temple esi etongami, mbula yango ebeti eza na solo kati na ndako nzambe. Wana nde wana esengo na biso, omoi na biso. Bapapa babondi na mosala oyo kino baye kopesa biso elaka, epi tozali kokende soki tokei toke kobunda etumba oyo molili abongisi lisusu oyo bazongisa biso lisusu na kati na boloko 4400 kasi leleki moke oyo ekoya ya koleka. Yango tata molini mosantu bapapa balobiki biso tokei toke tobunda etumba wana. Etumba wana lelo oyo etikali na maboko ya papa Simoki Mbangu Kiangali. Tozongi na esika na nzembo na biso bapapa balobiki toke tobunda etumba wana. Biso bato totikali batikeli biso papa Simoki Mbangu Kiangali. Kasi biso toza komona ke ye akoki te. Kasi bapapa batikali kotia ye wana pe te. Akoka kobunda etumba wana Koral Dirisho. Lelo oyo mikolo oyo papa Simoki Mbangu Kiangali naza koyebisa biso eke na misala oyo akali kopesa biso na mabondeli oyo ye azali kotinda biso na ntango ya liboso ndenge aza kolobela na ekeke ya liboso tolongaki te, ya mibale tolongaki te, ya misato te. Oyo nde ya mine ekeke ya mine nde esengeli tokoka kolonga. Nde alobi ete azali kotonga nde babele ya sika oyo nzembo tokoyembaka na communion. Babele gamba itumbamane bunza nzambi watungililio niza kota azali kotonga nde babele ya sika. Alingi te moko atikala na nsima biso nyonso na kati na babele oyo azali kotonga irisu. Babele ya sika, babele ya sika, babele ya sika, babele ya sika, babele ya sika.
Merci, dirigeant pour la catégorie. Papa Simon Kimba Mokangani a l'obéité, Yende Azali Kotonga, Babele Yaksika, Oyo Kinanzele. Kuna Ozali Kolela, Oyo Toma, Yo Tindela Bisu. Azali Yisusuke, Yokoro Yisusuke Sala, Dengelima. Papa Fumalongo, Papa Dengela Kuntima, Alodiete, Toye Bakawete, Katamoli Mosan, a Pesaki et Naka, et Yes à Kozonga. Et Kambo, Oye Rubi Katantabe, et Koki, Olekate, oyo ezali komona eke papa Simon Kimba Mokangani azali kotongande batele ya sika biso nyonso tozala kati oyo na babele ya kala ndenge etongamaka kuna na mboka Angola oyebi ndenge nini epanzanaka mpona nini kozanga botosi sikoyo lekola ndenge biso mingi nde azali kotonga sika ya sika po biso nyonso tokotana na kati moto moko azangela te kasi tala ndenge tata molimo sansa azali kotonga babelele ya sika kasi biso nde baza kotinda biso makambo mosusu tozali kotosa ya mingi toboyi kotosa ya moke nde tozali kotosa yango ntango wana papa Mfumambanga azali kotonga Yerusalemi na koral na ye ya bisadi oyo basali balaki na mbanga na nkamba awa ngembo oyo ebandaki koyembama oyo bino badirigant boyembi mbangu Noe tango azali kotonga arche batioli bazalaki mingi arche nde ezalaka na kati na mai me ye akende kotonga likolo ya ngomba ndenge nini akokitisa yango ntina mai kuna donc oyo ekomi baventure ekomi farce kasi tango mpela yaki balelaki kasi réponse oyo Noe apesaki na oyo balelaki biso nyonso toyebi yango le choral dirigeant epesa biso devoir
Merci chorale dirigeant, merci Faki. Fongola wana nde awa tozangi botosi toza na kati na Lingomba tozali bandimi bapesi biso mibeto kasi toza kotosa te na kati na mibeto wana na ntango wana soki ekoki tokomi na esika wana batangili yo mobeko oyo otosaki te moyo okota ezali te wana tata nzambe se atangi fongola na ye tokoloba pe te tokosalelaka tata nzambe na bomoi kuna nde tokozala kaka lifuti esika wana nde tata molimo centre papa Simon Kimbangu Ntangani aza kopesa biso mateyi azali kopesa biso koloba ete kozala makasi na mabondeli misala kotonga Lingomba kolona pe kobokola pe mibeko misato makambo misato oyo batata batikelaki biso bolingo pe mibeko pe misala soki tolandi makambo nyonso wana nde okoki kobika yango tata molimo santu azali kolemba te solo tozali komona yango ndire biseki biso moko tozali koloba yango ete mpasi eleki na mokili mpasi eleki na kati na Lingomba tata molimo santu papa Simon Kimbangu Ntangani alobi ete kasi mpasi na Lingomba biso moko soki totali oyo tozali kotosa tozali moke oyo tozali kotosa te tozali ebele tozali mpe kosala mabe na kati na Lingomba tosengaka yango eke papa sala kaka sarclage me sarclage wana eza kaka na kati na biso oyo oza kotambola na ndenge ya mabe esengeli te bakolongola yo kolongola ezali liwa te kaka oza na kati na Lingomba okomona te ozalaki na esika boye balongeli yo kende nani kofanda esika na yo soki osalaki malamu ntango tata molimo centre azali kotia esika oyebi eki nazosala malamu na tikoyi kasi soki ozosala mabe soki batie esika mosusu
solo na tosaki te yango papa asali ngai boye wana nde sans classe na kati ya lingomba yango toza komona solo papa directeur azolemba teke enome azali nde kobongisa lingomba na ye tata molimo mosantu osala ndenge azali kotinda biso ye mikolo oyo posa na ye ezali ete basali oyo solo ya malamu baponami ndenge nzembo ezali koyemba dirija ete oyo baponami ndenge ya malamu basala misala na bango kasi toyebaka ete eza misala tata nzambe na biso baza kopesa oyo nakoloba sikoyo ye moko ndatindi ngai tata sinokikavu kyangani ete nalobela makambo oyo posa na ye ezali ete misala na kati na lingomba esalama ndenge esengeli ndenge azali kotindila yango elobana ne yango wana nayebisa lingomba ndenge nazali koloba boye bazali kolanda ngai na mokili mobimba ngai papa mbenza natindami epai ya tata mokonzi ya bule papa simokimba nkangani ete azali na posa na biso nyonso kasi tosalela mosala na ye na solo ndenge azali kotinda biso nyonso tokoka kobika message na ye ya liboso ya ngoyo na le 3 décembre oyo tozali kokota koloba ete dimanche prochain tinsani to ndongo nyonso ekosalema na bakontinent to bamboka boye amerike nyonso esika ngomba tata simoki mbangu ezali tinsani oyo ekosalama le 3 décembre pe Europe nyonso bongo totinsani ekosalama dimanche le 3 décembre pe Asie nyonso yo bakontina nyonso misato wana esika lengomba tata simoki mbangu ezali tinsani oyo ekosalema ye tata molimo santu papa simoki mbangu kyanga kolo lingomba alobi ete mbongo nyonso wana na bakontina nyonso misato Asie Amerike na Europe mbongo nyonso wana etesama na apaki ete mbongo wana ezala verse na compte ya bateau de pêche ya apaki alsouligne malamu eke esika nyonso lingomba eke na baparoise aletra kontina wana ndenge asengeli yango mbongo wana ezala verse na apaki alobi te eke baapaki bakosala ntinsani wana kasi lingomba nyonso tozala mpe na volonté ya kopesa na mokolo wana te mbongo wana ekozala verse na papa Dieudonné oyo aza na Hollande ete ezala verse na compte ya apaki pamba te ye alingi koyoka soni te na misala na ye pamba te ezali nde misala na ye ezala misala ya bamama aki ezala misala ya apaki ezala misala ya jeteki dirigeant nyonso
ezali ya ye. Donc, likambo ya liboso ata Molimo Santu atindi ngai nakomisa nde ya mwana. Yo mpe ndeko na Hollande babaki edone ntango okozwa compte randi nyonso wana pesa rapport nyonso pene okozela epai ata Molimo Santu papa Simon Kinda Mutianga. Ya mibale ndenge azali kotinda biso nyonso oyo azali kopesa misala ndakisa ikolelekaka apesaka devoir na kora dirigeant bosombi motuka to batracteur biso nyonso monaka batracteur wana ekomaka na motuka oyo ya kunzulu biso nyonso monaki atindi mpe lisusu nivelese na jipiki biso nyonso tozali kolanda sango eke nivelese wana si ekomaki na Banque Noire kala mingi te ezali kokoma na Brazzaville mpe ekota na Kunzulu. Elingi koloba ete ntango azali kotinda wana misala nyonso na ezali ya ye. Soki totosi ntango wana nde tozwi mapamboli me soki toza kosala misala na koyima wana tozwi loko moko te wana tokoti na molongo ya sarclage. Botongi Yelusalemi apesaki biso misala na bamouvement to na baassociation misala nyonso wana malamu tosilisa yango ndenge kaka Molimo Santu apesi nga maloba nakomisa na mokolo na lelo. Lakisa kolo wana ya yinga tomonaki bandeko na biso ya kuna na Katanga ndenge bayaki na 1000 sac ya nsima na babarre de fer ndako oyo ya batioko eza kotongama kuna na Kankuma ezali ya batioko te kasi kaka Molimo Santu moto atindi bango basala ndako wana. Toza komona mpe ntango nyonso bansilisani eza koleka na ntina ya botongi na baplace historique a Jacques. Nyonso wana etinda ya tata Molimo Santu alamusi makambo nyonso wana. Awa mpe toza komona ndako ya Grand Bandulu ezali kotongama. Donc tozwi bandakisa ya bisika nyonso wana awa boyebi ete tata Molimo Santu papa Simon Kinda Mutianga tatindi malamu tosala misala wana pamba te tokolobaka ete malamu tozala na baniongo na biso bato kasi kozala na niongo epai ya tata Nzambe te. Esika wana de message oyo papa Simon Kinda Mutianga na tindi ngai po ete ngai kokomisa na ntina ya botongi oyo nyonso toyebi eke tata Simon Kinda Mutianga na apesaki biso mosala kotonga boye tozonga nsima te tozongela misala na biso kolona mpe tobokola toyebi ete misala mingi wana apesaki yango na Faki kotala Kinkewa na bisika nyonso oyo baferme ezali. Ntango azali kotinda biso tozonga nsima te mpe lelo na ntongo asengaki papa mokonzi ya Bule ete choral dirigeant Nkamba tobongama oyo tozali libre oyo tozali na kasi tobongama na poso oyo tozali kokende na Kunzulu
ntango tokokende tokozala presese tokozonga ti kino misala wana ezali kuna esili bongo nde tokoki kozonga oyo mpe boyaki komona biso bana choral dirigeant bamosusu oyo toza na mbantango bamosusu oyo toza boye biso mpe tokokende mabe ezali te kasi toyebaka te kokende na biso tokowumela tokokende ti misala wana eza kuna na konzulu soki esili bongo nde tokozonga soki mpe tokofete na biso nouvelle an kuna le 1er janvier l'an 2024 kuna wana nyonso matali molimo santu na ntango tozali kokende biso wana dirigeant tozala presete mpona kozonga motata molimo santu papa simo kindautangani azali nde kowela misala na ye tozala te eke na ntango wana asi akangi porte na ye eza kotoke makasi papa ngai fulani ngai papa mbenzame ndenge nini ye wana si akangi porte na ye donc misala ya kolona mpe kobokola ezali bachantier na ye nyonso mpe afongoli ndenge bazali kotinda biso totosa message na ngai ya suka yango nde naye kokomisa ndenge tata molimo santu atindi ngai na repete yango ete bandeko na biso oyo bazali na amerike mobimba mpe erope mobimba mpe asie mobimba na yango kisani oyo kosalama na lingomba na yenga ya le 3 décembre l'an 2023 mbongo wana nyonso ezala affecté na achat ya bateau de pêche ya batata apaki tosala te ke awa toyoki te kokende nango na bateau de pêche apaki tokanda maboko au contraire ezali demande spéciale ya tata mokonzi ya bule tosala ya koleka biso awa na yeluselemi misala na biso bachantier toza nango tobosani te mpe kolona mpe kobokola na kati na yeluselemi awa nde ezali base tobosani te yango mpona lelo tosilisi bokomba tata mwana mpe molimo santu amen ika tokupikana moko totonda lusiamu tutambuli kwa nzambi yeto mukumbwa se mwana tata mwana belela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana belela